kasi kondima nanga eleki mbongo yambala oyo izailamba ya kembo miso oyo mesana komoni lukuti. Le frère Patrice, notre papa, a sengi bolim ici na cadre ya corps du Christ. A sengi bolim ici na ba chrétien nyonso la qui touché ba na ndenge ba vidéo les kaki ya ba frère ba pasteur tout ça a sengi bolim pe alobi bo biso parfois la vidéo mo ole ki o publier yango mais mangwe pa na ye moko mais mangwe pa na frère Patrice yemaka benenga osani ni ninga kusala en tout cas ezali kamtoko kanga munoko te atamuke osala soni mais jusque là nazoluka bango nyonso na ozwa tango kutana na Moïse Mbie nous attendons que Mike Kalamba et Michel Bankenda ndenge ezolo Obama ndenge peto moni ba image mususu mutuma ko lo bateki amunité c'est tout nga naza blessé na mutema na nyonso ezo salema nga no senga pardon na osenga pardon mingi na ba onos baza choqué na yoki ba propos ebele bimi to yoka so banze banzambe te to sala ba menacer bino vraiment pardon et puis une mesure de grâce parfois esenga mana noté mais nga nazo senga ta olingite parfois batumi balemi sato bakoya ko yebso ke non azaka même na raison eloko asengi na osenga boye soko za na image moko ya bongo avant bimisa benga ngai pesa ngai yango je crois ce qui est vraiment na souci ya kozongisa bandeko na nzela ekozala bien. Oh Yahweh, 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 Yahweh mon espoir, Yahweh, 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 tu es mon espoir, makambo yo salaka ekamwisaka bana, Yahweh mon espoir, makambo yo lobaka suke kokisama, tu es mon espoir, tobengi oza komba yango tolobi elonga, Yahweh mon espoir, makambola na maisi mopiangalanda yo zinda, tu es mon espoir, Yahweh, 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 Yahweh mon espoir, mon espoir, mon espoir, mon espoir, mon espoir. Shalom, shalom. Na bande nyonso bozi occasion ya kolanda biso na ngonga oyo en tout cas nzambe na lola a pambola bino nyonso partout au bino bozali bozi occasion oyo ya kolanda biso. Je crois que ngai kombo na ngai ezali prophète Samuel Mavuba. Nazali pasteur responsable, Nazali visionnaire, église et la moisson pour les disciples de Christ. Ezali na Kinshasa, na Congo, na Kinshasa, na commune ya Limete, na quartier Mombele, na avenue Mobenga numéro 44. Le Seigneur a mettre à cœur pour te partager si je moko eza tellement important yo motozo landanga sikoyo ko changer fréquentité bien aimé ko changer chanter landanga. Je crois que le Seigneur a tininga ipona lobela yo motozo landanga siko bien aimé. Notre thème to partager sikoyo ezali to partager le thème ezali c'est les combats. Les
combat, bitumba, les combats. Totanga na mukanda, il y a 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Que dit la parole de Dieu? Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession à présence de grand nombre de témoins. Awa Paul azoye bisa Timothée. Azoye bisa Timothée parce que Timothée azalaki disciple na ye. Azoye bisa ye combat les bons combats de la foi. Bunda bitumba ya malamu ya kondima. Ce que tali vi a Paul vit na ye azalaki na mission pour na côté ya païen. Mais on remarque vie à Paul ezaki vie moko basé na bitumba. Vie à ba combat. Maintenant Paul azoye bisa Timothée le kola mona na ye a dit combat les bons combats de la foi. Bien aimé, la vie que nous menons c'est une vie de combat. La vie c'est un combat. L'homme doit se battre. La vie c'est un lutte, bien aimé. Naingi au comprendre bien, au comprendre le bien aimé, la vie autosa qu'on mène bien aimé et sa vie ya bitumba. Vie autosa qu'on mène mon frère, ma soeur, maman, papa, autour de nanga siko bien aimé, maman et sa vie ya bitumba. C'est un comprendre que bien mais pas de combat, il n'y a pas de victoire. Pas de combat, pas de trophée, pas de combat, pas de titre, pas de combat, pas de réussir bien. Tu ne peux pas réussir ce qui au bundi bitumba t'es bien aimé la vie. Les combats est inévitable bien aimé. Chacun de nous dans tous les domaines osana bitumba moko oyozole kalango bien aimé. Nangi o comprendre bien aimé que bien aimé vie na toi na début année parfois nengo zana ozana ba projet ebelé ozana ba ambition ebelé ozana ba rêve ebelé ozana ba vision ebelé bien pas vision wana ba rêve wana pona yo o s'accomplir yango bien aimé sengo ça et sengeli yo bunda na vie. Vision ozalango bien baroye longo na plateau te et sengeli yo obunda. Les combats eza inévitable. Les combats eza pour na mutu nyonso na samo kilo bien aimé. Sur tali Bible okomona bana Israël. Bana Israël badaki na kata bo wumbu na kata Égypte na pasi na souffrance na kata bo wumbu na Égypte. Mais gloire à Jésus, le Seigneur a na Moïse na montagne. Abisi Moïse na ponio afin que okene ko libérer peuple nanga na Égypte, afin que o mema bango na mboka ya bilaka. Mboka eza Canaan. Canaan ezalaki mboka ya bilaka pour na bana Israël. Canaan ezalaki pays ya promesse pour na bana Israël. Ezalaki terre, terre ya promesse. Moïse, par la grâce de Dieu, a mis la carte d'Égypte, la côte mer rouge, la commune à désert, la commune quelque part. La Bible dit, les seigneurs parla à Moïse. Mon canard nombre, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan. Les seigneurs, tant Moïse n'a libota peuple de Dieu, comme in a désert. Nzamba yebisi bango, abi pona batu, en fait que bakene explorer Canaan. Pona batu, en fait que bakotala mboko ngana la kabino, bakene kotala yango. Moïse a poni batu, a poni 12 personnes. Donc 12 tribus, dans chaque tribu a poni moko. Bake kotala mboka, bakei kotala Canaan, bake kuna, ba moni Canaan, baye kozonga. Puis quand baye kozonga, il y aura ce qu'on réponse ya peuple, il y aura ce qu'on réponse peuple ou akene kotala Canaan.
Dans verset 27, dans chapitre 13, verset 28, voici celle qui est racontée à Moïse. Nous avons allé dans les pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ces pays est puissant. La ville est fortifiée, très grande. Nous avons vu les enfants d'Anak. Le peuple va explorer le pays. Moïse, c'est vrai. Mboka oto kendaki eza mboka malam. C'est la vérité. Eza mboka l'huile, lait et le miel et kitaka. Tomoni huile, tomoni lait, tomoni miel. Ba fruit pe angoyo. Mais mboka wana eza mboka mo eza fortifié. Bato bana mboka bada tellement puissant. Abi to moni ba fils d'Anak. Babi, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays où dévore les habitants. Et Zamboka o ba dévora rabatu. Zamboka ba boma rabatu. Donc, ta kanamboka o nzamba la kike Israël. Mais mboka ngo la ki vide, la ki occupé na batu. Les pays, les Cana, c'était les pays que les seigneurs avaient promis à la Kakibana Israël. Mais Bakekuna, Bakuti Mbokango, ils allaient occuper Nabatu. Bagéa homme, fils d'Anak. Babi, mboka eza mboka o dévora rabatu. Mais mboka wana kana nsami dalaka kibango. Mais quand il était occupé, bien aimé, et loko yozo linga bien aimé, on aura na facilité bien aimé. Il faut payer le prix. Et Seigneur on l'était. Qui ne risque rien n'a rien. Mais la vie c'est une bataille. La vie c'est un lit. Et Seigneur au bunda maman. Et Seigneur au bunda papa. Bien aimé, koki makabi tumbate. Bien aimé, les Cana, là qui mboka oh le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Mais bazoua qu'on a facilité. Bien aimé, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Koki makabi tumbate. Lorsque toi tu fuis le combat, tu fuis ton élévation, bien aimé. Quand tu fuis le combat, tu fuis ta victoire. Quand tu fuis le combat, tu fuis ton couronnement. Tu ne peux pas jamais couronner sans le combat. Le combat, l'homme doit se battre. La vie est salama nabitumba. Et sengeli bien aimé obna. Sous total nabi otomona batuloko ba Joseph. Batuloko ba Joseph bien aimé nzamba lakaye a ozala mokonzi. Nzamba lakaye a ko gouverner. Nzamba lakaye a ko konza. Mais t'as la vie à Joseph. T'as la parcours au Joseph à l'ekaki nango. Banekonaye batekiye baleka babomai baboke na kata fourne baboya kata libulu baleka babomai pe babomi ete batekiye akela ndaka Potifar bakira ba problème à côté na prison. Donc aleka na bitumba na mais sans les combats, sans l'élévation, il n'y a aucune élévation sans les combats. Et sengeli yo bunda na vie kala ana na kisa sa em super bien habité na protocole bien la bien aimé la caillou donc so lingi caillou te o zwambongo te bien mais ana mboka mote bakabola mbongo na mona mbongo mote habité em to za États-Unis et États-Unis bakabola mbongo bako biloko lia mais mbongo bien aimé et fengeli yo bunda mais et sengeli yo travailler au bosser même si les travaux zalites les travaux za bataille et ça bitumba et sengeli yo bunda et sengeli yo combattre bien aimé lorsque ce monde rien ne marche na kata vie na tellement au bunda bien aimé. Les combats que je parle, ce n'est pas les combats. Nous avons pas lutté contre la chair. Et Zabitumba ya molimo. Ce n'est pas les combats de la chair. C'est un combat spirituel. Lorsque rien ne marche dans tes foyers bien-aimés, et c'est le bunda. Lorsque rien ne marche dans la santé, dans la maladie, hôpital, zonga, matin, le bon bien-aimé, non. Et c'est au téléma, au bunda, au téléma, la prière bien-aimé.
bunda soko lingi bitumba te bien aimé okomona victoire te soko lingi bitumba te bien aimé oko triompher te bien aimé tu veux triompher et so lingi efengeli esengeli yo bunda esengeli yo bunda na 4 ya vie kala ba vie à Joseph akoma comment tala banzela aleka nango bien aimé aleka banzela bako ya kosaka nango te mais suka o nzamba robaka sani akoma kiyango na biso ko mosala bitumbo zo monana okolonga bitumba wana bitumba moko te kolo yondo kolonga bitumbo zo monana bomona yo na kombo na eskus nzamba Israël alongisa yo abundela bitumba ozokuta bomona yo na kombo na Yesu Christ. T'as une comprendre mes bien-aimés. Na ingo comprendre et ça tellement important et Seigneur le comprend bitumba et ça permanent olinga te atoke wapi atoke États-Unis bien aimé. Moi je connais les gens azana Paris azana Europe nzamba sungie akomi na Paris à s'installer azumukanda abinon le quoi azumukanda bo na bengisa leki na ngai na bona tanga bakombo na bengisa leki na ngai na bengisa mwana kasi na ngai bien aimé mota bengisa aye na poto a créé ba problème na bali mwasi abali mwasi na Kisasa to na Braza soki wapi amene na poto mwasa comme greba bon mwasa comme kobundisa ye bien aimé le combat est permanent kaka mutu oya sungi ka mutu amene na poto ka mutu asani azobundisa ye. Moi je connais un papa, moi c'est à Bali na Kishasa, à Memie na poto. Moi ça suis Mikanda, et qui tout azate, le moi suana à Bengana yawapi, nanda kubeneme. Sur 100 km. Bitumba za permanent. Naningi tati ya biso bientôt comprendre comment tu peux combattre. La vie c'est un combat, mais comment tu peux combattre les bons combats de la foi. Il y a des bons combats bien aimés. Il y a aussi le faux combat. Motu et Sengeli abunda. Lolo ba chrétien belé baka na posa ba sakola pona bango maman na mon libala maman talaboy bien mais c'est bien aimé mais pour yo simba bilaka sengani esengeli tani esengeli osanini esengeli yobu obunda le combat ezali inévitable. Même nga on a été na ministère d'église nanga bien aimé j'ai subi les combats. Mais combat équipaka mututi soki le diable a koyi ko bundisa mutoloko la Hérode le diable a côté lié a bundisa Jésus on a qui bébé à pamba nani na berceau mais Hérode a vu beaucoup ça pas bon ma Jésus. Cela veut dire bien aimé le combat est à permanent. Olinga te okutana na bitumba na katikati ya vina yo. Et ça important bien aimé. Mais il ne faut pas fuir les combats parce que après les combats il y a la gloire bien aimé. Après les combats il y a la victoire bien aimé. Mais avant les combats il n'y a pas les victoires. Les victoires après les combats bunda bitumba. Bien aimé, tant aux monde dans la carte libota na yo, na carte foyer na yo, ba malade paille, mais ba bien aimé, compersion il y a un combat. Il y a un combat. David bien aimé. Notre Dieu, il a créé un conflit. A créé un conflit. À l'autre, Issa Joseph Ndoto on a créé conflit. Les dieux, quand on a permis un conflit, la faut ça. On va battre Joseph, on va battre les Égyptiens, bien aimé. Et Sengeli, il comprendre la vie que nous menons, c'est une vie de combat. Et Sengeli, yo bunda. Et Sengeli, yo bunda, mes bien-aimés. Et Sengeli, ngana otokota na bataille. Totanga na verset na mukanda Matthieu chapitre 11
verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, les royaumes des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Oh, même si les royaumes des cieux sont forcés, bien-aimés. Depuis les temps des gens jusqu'à maintenant, les royaumes des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Même si Nabokozi Nzambe, ce qu'on a violenté mes bien-aimés, au coco tate. Mais la vie n'est pas facile. Oh. Les royaumes des cieux n'est pas facile, oh bien-aimés. Et dans ma cabo na vie eza facile na vie na kotangelo yango. Kokufa na vie eza facile. So lingo kufa zwaka poison. Ndako ozala eza immeuble mo so comme niveau. Bitika en fenêtre okuya. Okufi no sur place. Mais la poison okufa. Keka na prince na autoroute mitika. Là l'autoroute okufa rapide. Kokufa eza facile. Bien aimé, pour échouer dans la vie, c'est facile. Troisièmement, quand le livre dans la vie, c'est facile. Ça la gamme soum, tamara mabe. OK, livre les apprendre direct. Mais bien aimé, ma kambo etikali. Yo mon attendant parce que même si le mariage c'est un combat. Donc les combats eza partout. Bitumba eza bisika nyonso. Olinga te okuta nini okuta la kala bitumba ata oketazi bitumba Rolanda yo bien aimé. La vie c'est un combat. Habite depuis le temps des gens jusqu'à maintenant, les royaumes des cieux est forcé. Bokozi Nzambe ezana kingolongolo. Et sengeli ngai na yo topunda na 4 vie. Année eza vierge. Toi na début année, parfois na année oyo wala ba projet, mais ba projet wana, ba rêve, ba vision mais et que ça accomplit soit de ce qui yo bundi, mais ce que bundi mais ba projet de la et de la sans effet. Et sengeli o sadini, et sengeli o sadini o bunda na vie. Sengelo bunda na vie bien aimé. Donc même si pour na kokota bona kokota kana eyo senga nini eyo senga bitumba bunda stop. Bien aimé, les combats, la vie c'est un combat. Le combat c'est lutter. Les combats bien aimé c'est faire les batailles. C'est ça les combats. Mais bien aimé, parce que bitumbo toloba et da bitumba charnel te biboto ma confité. Abi combat les beaux combats. Le vrai combat c'est en Jésus. Abi combat les bons combats de la foi. Bitumba ya kondima. Bitumba na biso bien aimé, notre combat arme monene ya mon Christ bien aimé, c'est ma bolongo nasé. Ah d'accord, tu vois que mon Christ roya, tu expliquer ma combat, tu expliquer ma belé bien aimé. Et sengeli yo bunda. Mais bien aimé, la victoire est pesamaka na motunyon sauté. Il y a des critères pour yo bunda, il y a des règles de combat. Namukanda il y a 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit car tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Batu nyonso yo babotami na Nzambe bakolongaka mokili. Olingi olonga na bitumba oza nango na vie na yo, na foyer na yo, na santé na yo, ma de tikaka yo te, complication na santé, complication na foyer, complication na musala, le balbengani yo bien aimé, olingi o vivre victoire, olingi olonga bien aimé la bien dit
tout ce qui est né de Dieu, batu nyonso babotami na Nzambe bakolongaka mokili. Nous avons deux naissances, la naissance biologique et la naissance spirituelle. La naissance spirituelle est la naissance lorsque Moutou a recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Yavinaye. Tant que Moutou a commis, on n'est pas un enfant de Dieu, mais on devient un enfant de Dieu. Olingi olong habituellement bien mais important, l'imela Jésus comme Seigneur et Sauveur Yabo mon bien-aimé. Ndeko bika. Ndeko longa. Mage bitumbeko ya nzamba osani ni akolongisa yo. Abi, vous les petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu par celui qui est avec toi. Bien aimé, si tu es avec Dieu, soko zana nzambe bien aimé okolonga bitumba banguna basangana 1000 basangana 10 si tu es avec Dieu bitumba na okolonga na komona yazo okolonga bitumba na bitumba butu ya moi na bandoto okolonga bitumba na au nom de Jésus-Christ. Mais soko wana nzambe te bien aimé okolonga bitumba te bakolonga bien aimé. Parce que notre ennemi c'est le diable. Il rôde comme un lion. Il cherche à qui dévorera. Azoluka mutoko panza. Aluka. Azote na comme on est bien aimé. Aluka. Azote na combo na Jésus-Christ bien aimé. Il rôde. Azonguluma. Azoluka mutako panza. Bien aimé. Pour yo vaincre na mbula oyo, pour mon victoire, pour mon bien, au triompher bien aimé, et ça important. Jésus-Christ, oh bunana nzambe, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, il n'y a pas des exploits bien aimé. Lingo mona succès, bunana nzambe. C'est moi bitumba nyoso yo bunda na yoka sangote balonga yo elombe mobile yo bitumba moko te ya bunda toyoka sango balonga ye Jésus bunda nanzambe bien aimé combattre avec Dieu ne rosani ni ne yokolonga. Abi, dans ma commune, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bunda na Nzambe. Bunda na Yesu. Yesu a relou sur l'habitement, Yesu bien aimé. Maintenant, les combats, ça Dieu, et ça passe. Les combats, ça Jésus, au quoi aboutir n'a rien. Na kata foyer na yo. Oh, tu me télémité. Nakata surtout la santé na yo za koma esclave à maladie bando to ya mabe kati na yo ba lando mbango okima ba landa yo yo za na poto lo takoza na Kishasa c'est tout bon que vie na yo zo marcher parce que on a du tumbati na bando to na yo. Le Seigneur nous a mandatés. Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur m'a dit, Samuel, va. Ce qui est sur YouTube, il y a des gens, mais nous sommes venus pour prêcher la bonne nouvelle. Je suis venu pour prêcher pour la vie de la vie. Tellement la prière, bien aimé. Yoso mona sango ake na télévision to na YouTube a finga sango mususu a kitri sango mususu na mona ngote so mona un musulman fi un musulman mususu na mona ngote mais pourquoi quand tu es chrétien non faut télé na makambo bien aimé tout c'est trop. Pourquoi il n'a pas l'amour na corps de Christ? Toi ba na papa mon corps. Pourquoi il y a des polémiques? Nous ne sommes pas des païens, nous sommes des chrétiens. Il faut marcher dans l'amour. Moutou a dépassé mbongo naye. Quand les gars na YouTube a passé un tel. Moi je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer que Jésus-Christ est vivant. Il est plus dans les tombeaux bien aimés.
Le combat est permanent. Donc sans Jésus, il n'y a pas de victoire. Bien mais quand ça Yesu nanda kuna yo. Bien mais quand ça Yesu contre la misana yo, à contre la santé be okomona victoire d'abord mon bien-aimé. Notre verset Yasuka poto clôturer. Bitumba et bandakala. Kana daki mboka o le Seigneur alaka kibango. Mboka terre ya promesse mais père a promesse tango daki occupé na batu. Terre ya promesse daki occupé na batu. Mukana Exode chapitre 17 verset 11. Babi na verset histoire ya bana Israël. Babi na carte Égypte, à carte mer rouge. Lobi verset 8, le chapitre 17 verset 8. Amalek vient combattre Israël. Yoka. Amalek vient combattre Israël. Donc na vie na yo ils ont Amalek o ba do combattre yo ba Amalek baza na foyer do bazali na liboto bazali na quartier ba Amalek bazali o ba do combattre yo babi Amalek vient combattre Israël. Et à Rephidim, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek, bondissa Amalek. Et demain, je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que Moïse avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur monta au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsque il baissa sa main, Amalek était le plus fort. La main de Moïse étant fatigué, il pria une pierre, il plaça sur lui, il s'assit. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un à côté, l'autre qui se resta ferme jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple à tranchant d'épée. Moïse bitumba bana Israël naba Amalek. Josué ake na front na bitumba na peuple. Mais Moïse amati na ngomba na Aaron na Hur. Lobi tant Moïse a tombola ki maboko likolo, Israël la ki fort. Israël zo beta ba Amalek. Ezo beta. Mais lorsque maboko Moïse Amalek ko kitanase, Israël comme qui faible. Amalek comme qui fort. Maintenant il a fallu lobi maboko ya Moïse comme qui fatigué. Comment na fond je suis na Moïse na Aaron na montagne na colline. Mais lorsque Moïse a tomboli maboko likolo, Israël bazolonga. Mettons maboko Moïse qui tinase bazolonga Israël bien-aimé. Il a fallu Aaron na Hur baya ko soutenir maboko ya nani maboko Moïse. Tant ba soutenir maboko Moïse bilobi Josué na peuple ba bundi bitumba yoka. Josué vaincu babi il s'assit. Aaron et Hur soutenaient les mains de l'un et de l'autre. Et sa main restait ferme. Maboko ya Moïse etikali ferme. Pourquoi? Parce que il y avait Josué, il y avait Aaron na Hur. On avait soutenu la main de Moïse. Bien-aimé, comme tu es là au cause de la Moïse à Libotanayo. Au cause de la Moïse, Ozana bitumba tellement ébélé. Au cause de la Moïse à Libotanayo, Ozana bitumba eza tellement ébélé. Mais na yo moko okokoka eloko mokote.
Et osenga batuba soutenir yo. Et senga batuba aider yo. Et senga arona irba ko soutenir le combat wana pour ça ni polo habitué bien aimé. Bien aimé, parfois moi na cause de la arona yo. Parce que comme tout le monde bien aimé, moi j'ai une équipe. To soungara battu bien la prière bien aimé. Na conseil, na prière. On a des difficultés, on a des tombas, on a des ndoto, Dieu nous a mandaté et dans ndoto, tu peux expliquer yo. Même un ndoto, tu peux expliquer au bien-aimé. Tu peux lander là, on a prié. Nous avons la battu de survivre dans la prière bien-aimé. Na vu la Aaron na yo, na kat na bomo na yo, na libala na yo, il y a des combats. Moi je connais un maman, mbas na likolo. Mais prière, maman salaboy, zo mungwa, salaboy, zo mai, nga zaya za na poto. Mais prière, 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 prière. Mba soli me be, malata akum kola da talon. Je connais un maman, alors que maman se comme la période n'a pas règle et ça là passe ma douleur, amela ba kisi rien. Mais tant grâce au coup de mettre service à prière, na bande, tout coup ma montagne. Prière, 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 prière. Pour ça, le loba de l'or les équipes. J'ai beaucoup de témoignages. Je peux être dans la bien aimé Aronayo. En fait, on a bitumba, on a ma vision et belé bien aimé, on a ma rêve et c'est un zamba sungayo. Okutana biso, numéro n'angeza na sewana. Prophète Samuel Mavuba au mot numéro zawana plus 243 plus 243 89 60 64 331. J'ai une équipe Otokotaka, ba retraite pour soutenir la prière. Toi ko idée na prière. Toi ko sungayo na losambo. En fait nous avons beaucoup de gens otosunga bango dans la prière. Moi je connais un maman na ami Diembi Kasinga ami papa na ngina melaka ki parce makamileke ba ngina kufa na ngai. Nabani koto matala mais les diables azamanter ah mokosi ba obazo bunda na nzambe bakolonga na sambeli nzambe alongisa yo na bitumba nyonso o etelemi bitumba ya butu bitumba ya moi bitumba ya famille bitumba ya quartier nzamba bundela yo nzamba alongisa yo alongisa bitumba nyonso olonga na kombo na Jésus olonga na kombo na Yesu Kristo maladi wan ora mbeto hôpital ale trema na kombo na Yesu Kristo obika malade na nzoto no etika yo na kombo na Yesu Kristo bika bola mazambe yo mtola ninga sika oyo alingi to sambela ensemble ngai na yo oko simba motema na yo to prier oza malade na kati awa par la grâce de Dieu parce que chaîne zambongo RMC Koki zo beaucoup no chana motema to sambela siko oza malade et quand vous déranger pour mo sorolo pakala simba motema na to prier siko nzambe na lola nzambe na bikamu mutu nyonso oya landinga sikoyo yawe bitumba na ye ekoma bitumba na o na komona Yesu Kristo bundela moko na moko longisa moko na moko na kombo na Yesu Kristo oza na mbeto hôpital oza na cancer ya nini cancer ya peau cancer ya sein cancer nyonso na sakoli lokola mosali ya nzambe cancer wana elimo na kombo na Yesu Kristo kiste wana elimo na kombo na Yesu Kristo ozoluka mabota nkolo apeso mabota na kombo na Yesu Kristo oya malade kola bikisa yo wala ba dossier mona parquet ba dossier na kati na ba tribunal nzamba longisa na parquet alongisa ma dossier wana alongisa yo na kombo na Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Zambe apambola bino nyonso bozu occasion kolanda biso. Moi je m'appelle dans un humble serviteur comme ngazali prophète Samuel Mavuba, azali pasteur responsable église ya la moisson eza na Kinshasa, na Congo na Kinshasa, na commune ya Limete, quartier Mombele, avenue
Mobenga numéro 44. Je crois que n'a pas lancé pena loba toto landa kalamingité ndeko ya frère Patrice aza président ba musicien nyonso asengi ba exise asengi mawana nzambe ngolu ya nzambe likolo ba nenge ba vidéo zoleka le frère Patrice notre papa asengi bolimisi na cadre ya corps du Christ asengi bolimisi na ba chrétien nyonso balaki touché ba na ndenge ba vidéo lekaki ya ba frère ba pasteur tout ça asengi bolimisi pe alobi bo biso pa wana vidéo moko oleki o publier yango mais mango pa na ye moko mais mango pa na frère Patrice yemaka benenga osani ni ninga kusala en tout cas Nzambe apambola biso nyonso. Moi je suis venu ici pour annoncer la bonne nouvelle. On a un problème on a bitumba la cause de la Aaron parce que j'ai plus de 15 personnes des intercesseurs to kota na prière pour na kosambela kola pambola ndeko Alvin azala naye a visiter a pambola bandeko nyos ne rapso ado filmer biso kolo a pambola a visiter bino na kombo na Kristo bye bengangai to solanayo to prier ensemble et le Seigneur vous a pour notre pambola pour la pambolo. Merci beaucoup, ciao. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomemanga, tango ekotika moto te.
bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela momoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokitango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe